Bonjour maître. Bonjour mon cher ami. Maître, olobi nini pour la pandémie oyo koti awa na RDC na Kinshasa oto ane ko mona ngo na bamboka misusu mais biso moko awa babi koti awa olobi nini Ezo sala passe vraiment na motema. Eza virus moko peza eza na puissance moko banda tobota mambala liboso to mona. O peza aebi ko détruire de A à Z. Na kosenga na ba Congolais nyonso ba prendre ba précaution o nyonso bazo bisa biso c'est laver les mains. Botia ko négliger parce que na ba to belé déjà bazo négliger. Tous un adversaire moko aza invisible. Vaut mieux aux un adversaire ou aza visible que invisible. Oyo azo combattre azolia du jour au jour. Aleki na ebola musika, aleki même sida musika. Au monde ba mindene bazo kufa lokola bangombe lokola bantaba. Mais Congolais bo fongola misu. Gouvernement botika moko négliger ba makambo. So boka ngata ba frontière bandakala biloko côté belé boité tala du jour au jour ba nombre ezo mataka ko mata. Et ça nango normalité vraiment bo fongola misu. Nazomona ba charge mususu vraiment ba ministre de la santé bazongishima porte-parole au gouvernement. A s'exprimer facilement te on dirait nazo baté vraiment bino moko il fallait bobi maka. On dirait bino moko bo se mettre déjà en quarantaine dans le gouvernement. Et ça l'a raté. Tout le monde a poto ba konzi bazobi ma premier ministre bazoka na télévision ba ministre bazoleka ba député nazomona ka moi groupe mukia ba député de bazoleka na ba sénateur. Mais musala na bino ezanini. Boya to combattre eloko oyo eloko eza eloko moko mabe na RDC to lela ka mabe to tambola mabe ba transport ko elela ba transport ko finana taneti mukolo balabaki ka ote to kota en quarantaine na tala ba tebele bazaki ba infection ko elela mapa ko elela biloko kolia batu ba finani on dirait ba sardine vraiment mais papa qui s'il sous les 6 à 20 jours de on est à les ondi radio apil moko ngana ndimaka so chef de l'état ye moko a bimi na télévision à lobby parce que oh porte-parole lobby à lobaki déjà porte-parole au gouvernement à l'état qui a lobby te doit dossier ezali ko message chef de l'état mais ce qu'on a na kota na bureau chef de l'état qui comme on passe président ye moko na se prononcer te waneza bilobela parce que ba mo balobaki déjà avant ba mesure bima ba kotia biso ba cantine populaire à chaque commune na primo ko ase mutunyo so kende ko se ravitailler siko bato na ba yokela ngo wapi botika ko faire paniquer batu pour rien batu musuba okufa likolo ko banga ennemi a peuple congolais eza la paix ko banga bolonga ko banga bozo courage botelema to combattre malade ka eza mu pepe ka ndenge yaki wana e okende ba passer nyonso baleka na télévision moma yango yo ba pesi bino ba jour boke ko pema na ba palais bosala ba recherche bokota ba retraite boya ko défendre bana nzambe boyelaka leadership awa bobima moma yango yo mupepe mabe ko telebiso na kati ya mboka to telema biso na bino nyonso to benga nango na sepeli vraiment pour na courage ba congolais bazui bolongo la ko banga bozo courage to kolonga ngo kandenge yaki pendenge kozonga na sepeli vraiment à toi. Merci vraiment. Après affrontement où qui entre la police na badepte ya mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, délégation moko ya la police dirigée na général Patience pe président Asensa, mwana mboka Joseph Olengako le patriarche bakitaki awa sur place na résidence ya Nemo Dansemi et ezalaki mingi penza ya libosu ko s'informer par rapport ya situation où il kanaki ya mibale ezalaki mingi penza ko pesa ye ba injonction où esengeli pona ko se débarrasser na ba nyonso bavandaka kuna surtout na komibatela na bokono ya coronavirus. Boye général Patience oya zwaki maloba pona compte ya la police abetaki loboko na mesa pe azalaki clair asengi ke ba adepte nyonso oya Bundu ya Mayala oyo bazalaka wana na résidence ya Nemo Dansemi oyo bayaka spécialement pona ko célébrer 70 ans anniversaire na ye
bazonga mbala moko kuna na mboka esika bautaki pona ko libérer résidence oyo. Na tour na yepe Joseph Olengankoy, président Sensa, atalisaki noir sur blanc sans passer par les dos de la cuillère, ayebisaki ne mwanasemi ke l'état ba defiaka yete bato nyoso bazawana bakwa kozonga boyene mwanasemi yepe azanga kite kotalisa bango clair que banda alongwa na parlement bambongo na ye nyonso oyo batikala na yango ti lelo ndenge tozolo baboye bafute yango te kutu aza na incapacité ya kozwa bato oyo baza awa en charge po aza na misolo te. Une fois kaka bafuti mbongo na ye directement akolibere bato wana po bazonga na province ya Congo central. Na tour na ye ne Mwandansemi alobaki ke esengeli kaka bafuta ye mbongo na ye tango azalaki député oyo babandaki kofuta te pe biloko na ye nyonso oyo babebisa ti lelo etikala kaka ndenge wana kutu atelisaki ke kolia na ye même ezalaki na nkokoso soki intervention ya président ya Sensa te. Boye na suka ya masolo boyoka ndenge nini général Patience pe ne Mwandansemi balobaki na micro ya Info Lingala. Toye Kutala Mwandansemi, c'est un citoyen congolais comme nous. Là où nous sommes en famille, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il y a eu de petits problèmes entre la police et nos amis de Mwandansemi. Nous, en tant qu'autorité de ces pays, nous sommes venus parler en famille pour que demain, nous travaillons ensemble avec Mwandansemi. Merci. Si on va résoudre le problème, je suis pour la paix. Pourquoi on a la guerre? Vous êtes des noirs comme moi. L'homme noir souffre partout. Tout ce qui est calme, Mboka est le développement. Tout l'accent, n'a pas mindele que puis fait tout ça partout. C'est tout. Yé mutu a salignon so d'abord pour l'apparition n'angai te mutu aller sagangai parce que le lot pas foutre mon n'angai te elle est à zéro. Je le remercie beaucoup et comme je le remercie, les ancêtres le voient. Parce que l'arachide grillé pousse. Ça signifie que si vous faites le bien va revenir à vous un jour. C'est tout. Boyende ezalaka mosala Sensa ezali kosala eza mosala ya kitoko nyonso ya koluka kimia kosala ete apaisement ezala esika batu bazalaki malgré l'affrontement na la police elekaki kasi ya tour oyo bayaki na kimia pona kosolola kasi pona kopesa mibeko ezalaki polele kobeta loboko na mesa po kimia evanda libela. Vous êtes professeur à l'Académie des Beaux-Arts et la maladie coronavirus, cette pandémie de maladie coronavirus, ça va infecter ici en RDC. Quel est votre point de vue par rapport à cette maladie coronavirus? C'est vrai que c'est une réalité, c'est une catastrophe. On n'a jamais connu quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des épidémies, des pandémies, comme on peut le dire. Mais cette fois-ci, c'est vraiment incontrôlable. Comme on dit, c'est une guerre contre un ennemi invisible. Et je crois que nous devons prendre cette maladie au sérieux. Sous d'autres cieux, je crois qu'ils ont compris la gravité de la situation et ils prennent les dispositions qu'il faut pour limiter un peu le dégât. Mais lorsque j'ai fait le tour, quand tu sors de la parcelle ici, vous verrez plutôt les gens comme si de rien n'était. Ils sont ensemble, ils causent, ils rigolent. Et comme d'habitude, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est comme maladie. Tout ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Il faudrait que l'autorité, c'est vrai, prenne des mesures draconiennes pour nous mettre au pas. C'est peut-être en ce moment-là que nous comprendrons que chacun doit se prendre au sérieux et se comporter pour faire en sorte que la maladie ne soit pas vraiment répandue comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Surtout que nous n'avons pas, le pays n'a pas le moyen d'y faire face. Ça, c'est un sérieux problème. D'où vient cette maladie? Je ne sais pas d'où ça vient, moi je ne sais pas dire. Nous sommes en train de vivre une situation, on dit que ça... C'est notre maladie, ça devient la machine. Mais c'est ce qu'on dit, comme tout le monde, moi j'apprends aussi que ça vient de la Chine. Mais c'est la vitesse avec laquelle cette maladie se répand, c'est ça qui est impressionnant.
Je crois que si ça vient de quelque part, si cette maladie a été inventée, imaginée, créée, c'est que vraiment ces chercheurs sont des génies diaboliques. Et c'est le cas de le dire, parce que je ne vois pas pour quelle intention ils ont pu inventer une histoire comme ça qui peut décimer la population mondiale. Et moi, je crois qu'il faut beaucoup prier. Bon, je crois que c'est seulement la prière. C'est vrai qu'on peut soigner maintenant, mais la vitesse avec laquelle elle se répand et les moyens que les pays peuvent disposer, je crois qu'il est difficile d'y faire face. Et nous devons de toute façon seulement être très disciplinés, peut-être pour y arriver à quelque chose. Bon, c'est vrai que eza maladie bato nyonso baza kolobela eza maladie ya pasi et bazoloba epai euti eske ya solo eske eza ya solo te, mais un fait est certain c'est que maladie ezali wana mutu nyonso fo ayeba yango ayebaki asala attention parce que soki onéglige yango mpe ezwi yo okei kaka eza kopardonne peut-être parce que toza mpenza na bakisi mpona kosoigne yango te. C'est vrai que baza koloba ke chloroquine eza kosoigne yango, mais biso aoluka chloroquine okozwa yango wapi? Kotambola bapharmacie awa. Bon, toyokaki na télévision président alobaki na pharmakina ke babanda kofabriquer d'une manière industrielle chloroquine wana, mais tozoyoka aussi que il faut basenga ba autorisation ce qui ya wapi, donc toza kaka na pasi parce que kotambola lelo maladie c'est comme yao, mais kotambola na ba pharmacie okomona pe yango te, et prise en charge pe ya hôpitaux na biso, je crois que nous ne sommes pas préparés. Hôpitaux en groupe kotanga ngo eza boni eza disposé à recevoir population eza cause à l'atteinte na maladie, et donc na eza kaka leka monento kosenga na bandeko na biso basala attention bavanda na bandako ou soki bakoki kobima vraiment babima seulement quand c'est nécessaire, parce que toyebi ndenge eza kotambola maladie aussi mbika boye ezuyo bamuso balobi ezotambola na mopepe bamuso balobo na mopepe te fo simba. C'est professeur kovana na ndako ezali solution parce qu'il y a des gens au bazolela baza na moyen te, et aussi longtemps que le gouvernement ezozwa ba disposition nous quitte pour que kozwa médicament ya ko soigner, est-ce que za solution kovana sa batomanda? Mais papa to sala boni okovanda na ndako 2-3 jours olete okokufa te soki tokoki comprendre yango. C'est vrai que ça facile te kolia ezali kolia et ce mutaza kolia te ya pasi mingi, mais pays na biso na situation tozali ezali passe na ba pays mususu bato bavandi na bandako lokola ba pays na kutanga ngote po yango eza monene mais bazaka pays lokola biso les États-Unis par exemple, c'est un exemple que je prends. Les gens sont à la maison, mais bazana réserve il y a combien d'années Bané belé toyoka sobe mbula boni, ils peuvent ne pas travailler, s'enfermer chez eux, mais bakozala toujours na iloko kolia, ils peuvent se faire soigner ainsi de suite. Ba pétrole na bango toyoka plus de 50 ans na lobi kaka bon na pena sûreté. Et ata bazaku yezaku ya lisute bango bazaka kana yango. Et madeso na bango bakokanga ata ba mbula boni madeso na bango ezali biso aso bakangi kaka une semaine to kufinza. Parce que et ben voilà, et c'est que risque pe et bimsa mobulu parce que nzala muto ko supporter angote batumba bakolba malamu na kufa ke na kufa na nzala boy et batu bakobima kaka s'occuper bo meki ko contenir la bango ndenge tozomona na mboka mususu et ko bimsa pe mobulu, et donc il faut to kanisa bien tango l'état zu mesure ndenge ni to ko sale la mesure wana pour de part et d'autres problèmes ezalate, mais ezali kambo monene bandeko nanga toyeba ke maladie wana eza ko exister eza ko boma soki ekoti na esika bino nyonso wana yeke kaka, donc faut sala attention ezali ya solo. Bon bampangi oyo nazoloba Kikongo penza Kikongo l'État te po Kikongo l'État mundele muta ya nango akoka koloba Kikongo te a inventé Kikongo l'État, ça dit ba l'État bato mundele ya, mais Kikongo penza yango yo naza koloba bampangi bela koko nene kwa kedika kona to kwetama vonda bantu bafwana kana munsiza zinene zozo zinavo développement yena bina ye moyen myafwana kana
beti tonka nuana kansi ba bingi pe beti fwa kansi bwa bubeto bela ko kotili kwa kubantu pe beti fwa ba bingi buna toma kala diela yeto wa meti vo vazi mfumu bubeti kamba vu kaluvai kiko kaluzieti mpamba mpama kotuze ivo mpasi kadi betu katukalanga yefwana kana munzoko provision ka yekalanga ko mbongo mpeza kazazingi ko mpasi beni kansi mbote mufwa meme nsatu kana lumubiole bitatu kyan ya vai kidi le tomba kana fia savoka wadia pasi wa tatamanaka ka vibidila ngavo katuti wakubuna mpasi beni tunafwa babingi parce que zimpita lumpe nzozi sa sulungbantu kazena za zingi kumbukimpe kabena uyebisa dusuluko banka katuti mona boba koti dikulupita lubeto malando lubilongo biena zi appareil mpezena kansebete wakwenda kulupita lumpasi mi fele mi na madokuta kututina betikutina ya mudia soba vana mal parce qu'ils sont pas équipés mu se protéger mo maladie momo buna kedi kadiamu dia mpasi beni dena twakala nduenga mutina maladi mo mpasi voto lenda motambikisa parce que voma koti diva fulu munzo e vomo quartier buna ilenda to mamani sabeni nzompe ye quartier bantu babingi balenda to mafua buna kedi kanzambi kaka to sadisa kadibwa bu ko kwenna mambo mamanene mena buna mamonso no voto lemba ni buna tasambidila kaka tata nzambi ya ndo vanga ngababionso no zei mamonso no bumalenda sadusulu me to tambulila von khatika sata na pe witi sala buna mudiela dia bantu balueng balonguka baze inzambe ba tomazaya bwe balenda kitu adisilampa sibo balenda vuka mubela koko kani samwa unene wena